Bande ko bazana ba salon to basala kapena ba salon de coiffure to kombongo na ba festivité na décembre et sikawapi ba salon ezalaka busy ya kosakana te ba msu bazali ba salon na bango moko ba misupe basala ka epa ya batu salaka attention o salaka na salon ozali na patron to patron suka kaka na salon est-ce que esengeli na yo okendaka kozala mwana musala ya mutu ya salon tina ndaku na ye likambo ya kokamwa makambo eleki bongo na mboka oyo epesi mutu koswa epai wapi patron abengisi bana misala na yemi bale baya na ndaku na ye baya kosunga ye nzoka patron salon na ye ndenge fulaka ndenge wana ezalaka misala mabe ye amelaka makila ya batu abalukaka nyoka ameli makila ya batu kasi tala ba jeune fille oyo tango bakomaki na ndaku ya patron na bango makambo elekaki ya mwana elaka abikaka toujours pasi ya lisolo oyo ekolamusa oyo esprit bino bato ba salon bo partager yango po mabe okotaka na mingi terme. Toyebi que président de la République démocratique du Congo, président sortant bien sûr, moi Namboka Félix Antoine Tshisekedi, abalayi campagne na ba Congo et pas wapi kenda qui vraiment malamu tout au début et puis akenda ki kozonga bato balobi ke o abosala ki tanga campagne na ba Congo il fallait ki aleka bongo amona ba mvuluzi kolo ba Congo mvuluzi Kimbangu yango azonga imbala oyo akeye komona papa Simo Kimbangu Kiangane abino bosunga ngai pona na gagner élection mbala oyo ezala ki na impact na idéologie moninga na ye kozwa mayele awa na ye kozwa mapamboli sikoyo lokola nzela eza polele bino bandeko na ngai ndenga na tieli bino motema bopesanga makasi oyo papa asenga. Docteur Mukwege, le réparateur de femmes, a yépé alingi comme bongo président. Au Rotala qui m'interview comment est-ce qu'il a dit, bah rouler pas Moïse Katumbe consort habillé alingi comme président, t'es parce que alingi positionnement t'es, mais plutôt le pays ne marche pas, alingi bongo à côté pour na acha pays na rail, mboga yeke ne libusu. Dans la zone position t'es, la zone lukumte, sauf le lukum na c'est la zone. Na ka koyebisa yo ke bambongo nyonso nazwaka okoki mpe kokontrole yango napesaka yango na basi kosalisa basi donc nazoluka mbongo te nga naza na mission eza mission moko kimia ezonga bitumba esila voilà chose na premier mandat na République démocratique du Congo soki nazwi yango donc na premier mandat na ngai mama ici l'Indanaza na projet ya kozala ya kusala carrière politique. Toti kalakaka na ba élection toyebi ke ba propagande ezali kosala tala Martin Fayulu Madidi na Goma makambu alobi na en plein campagne électorale. Ce jeudi, c'était au tour de Martin Fayulu de tester sa cote de popularité à Goma. Avec lui, la paix sera rétablie, car c'est bien lui le président pour qui nous avons voté. La paix, la sécurité dans la région, pour le candidat du parti SID, les promesses du président sortant n'ont pas été tenues. Il va même plus loin. Qui a amené les M23 ici au Congo? Tshisekedi. Makambo o toyokaka yango kala kezalaka soki moyibi ayibi bakokela ye pa nganga bazalaka na banzete babenga yango sinda bamatiti moko basimbaka mutasimbi kotoyo soki ozali moyibi te okoleka nango facile kasi soki ozali moyibi okoleka te matiti wana ekokanga yo lokola maseki ya yatala awa tomoni moyibi ya baminere na Katanga bateli ye matiti wana bandinga baleki ye pena babwili ye ezalaka nzoka boye matiti ekangi mutu et bon ma bibi wa bon na l'état pour ça la tasinda wa kanga marate pour ani pour muta soka wangani tsaka matiti wa to koyeba so soka mu yibita uyibite te boende kitoko to kozongela ngona émission na bisoka kaya lelo tolobaki yango na ba émission leki to sala émission spéciale to yamba ki papa ya Suisse awa expliquer biso ke batu mingi ya ba Congo mona kawana mona kufi ya kufa surtout na sikari ya kulungongo batu bazika na kati ba misu balaka batu mwindu ba se transforma na mindele ba koma mindele ya bakenda biso na famille na bango bakenda ko edo bandeko na famille na bango mindele belo mona na poto bazali batu mwindu tala siko preuve yango na ebite yo mona ngboshi yango ndenge nini tala mindele oyo moi c'est mobile et ya degré baso beta lingala balobi ke ba uta ki bongo ba Congo basala 18 ans comme état cuisinier à Mobutu
président maréchal ayebaki makambo te yoka lingala oyaya landela pena po bilongi na bango ya moyo changera te soki tala babindele oyo partager mission peut-être okomona famille ya kobumana bakongo te voilà mais na nini na zayo na tawana makele zaki penda te po président Mobutu zaki makasi nani patron na yo yo obando sala et pas Mobutu na Guadeloupe Panayamo 18 ans na Guadeloupe 18 ans asala aéroport na Guadeloupe mais soko biso soko toye awa na mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collective ya Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyo di bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moment na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme internationale eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka baséjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di
oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hôtel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse zwami wapi zwa papier na stylo pokoma Genesis Hotel et zwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais déçu. Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tubu swami dimanche l'amour esika oyo zwami toyebi kelelo batu ebele bakendaka bongo ba église kotika nyos tout epai ya Nzambe ko senga bolimbi c'est pour la semaine legaki et puis kotika semaine oyo ebandi na maboko ya Nzambe kasi batenga video moko esekisinga babino to ko voter sur nani batindi mama moko batuniye est-ce que mama OK église abino na ke église te na aucune église ndenge nini tout le monde a postulé pasteur a postulé moi na a postulé ba choriste ba postulé moi na a postulé siko église za te ba biz na campagne électorale ba kono église ça une église koufi et puis si tout le monde veut devenir député non pas pour aider la population mais pour la Katurubianza est-ce que vous êtes sûr que mbala oyo bokozora $21 000 pe ba fongo déjà miso combien c'est que bien oye bingai merci longo nyamatonde zongo pa na yo kasi soko bingai temba liboso mona ngai komo na ngai fiston pelende tata ya Sedek to kutana ka chaque jour au moins 2 fois par jour pour na kobetela yo masolo oyo ezali koleka na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala ya aux États-Unis France Belgique Espagne Tunisie Maroc partout si kozali tala émission na yo ngoyo partager ya yebisa bandeko papa fiston asi ya bandi le mokolo ya lomingo batu ebele bazala karandaku yango to préféré tout la bonne heure no après midi pona to solola boyo kama kamlo ko itabo remarquer yango ya na sommaire to pays sommaire ebele les autres robet la sabela mukuse ya ngwa to linto sola makamu mingi ya mboka to ko sola makamu ya mboka na ba chaque fois ça dit émission politique ité mais puisque campagne électorale les alliés, nous devons vous informer de ce qui se passe. Pour y avoir toujours branché, pour la calaïne, tout sur la macambo et belé, pour la sommaire pour les soins d'aller moukousse, il y a un autre titre la biso et belé, la diversité pour na yo aux boring. Alors pendant ces 55 minutes. Pendant ces 57 minutes, vous ne serez pas déçus. Restez branchés. Vous allez voir, joie moi 20, tawana, joie moi libre, moi qui ont quelque chose passé. Awa, il y a à boire et à manger. Et monsieur Alilo, et qu'au fond esprit, et qu'au tali sayo pour monter à solo. Combien? Voilà. Et qu'il n'a ça c'est bien. Merci à Michael Josh qui continue à nous faire confiance, sponsor officiel. Il y a chaîne Oyo, Mbotenayo Michael Josh, Siko Zali to singa kanayo yaya et Siko Zali soki olingi osala fête, olingi la kitoko so melamba komi tungsamate. On a besoin au magasin sous-souté. Kotaga na shop en ligne, il y a Michael Josh. Au poni article son ngo besoin de kuna, au cliquer au tiers pointure na yo ote nyos auto cliquer au foot na carte na yo yaya ba ko sala livraison partout dans le monde ici ko sali est-ce que komi et kenda kande ngwana merci pe na ba partenaire na biso na moni wana Genesis Hotel to baka yango chaque fois ba ndeki bozali ko benga mingi pour na Genesis Hotel merci mingi yaya to pesa ba numéro ba Genesis Hotel salaka réservation comment na Genesis Hotel yaya on la pena biosécurité 24 heures sur 24 ba ko so ba na aéroport Tina Hotel na avenue Kandakanda numéro 8. Comprenez? La quartier Lodja, comprenez? Et Kendaka Ndengwana, voilà, na commune ya Kasavubu, Kendaka Ndengwana Genesis Hotel. Yaya to ali ko bandela mbale bete ko loba, to loba tibo ko yoka bande ko bele ba bela AVC azonga atika na moi défaut mukie. Mutete ngwa mandambu, umona wekenda wa mpandi. Alors, pilipili ya mama Mado.
ezali kosunga batu bapesa batémoignage badeke belé bazalaki na malformation maladie du cœur abelaka motema bapalpitation bapema ntango ale pilipili wana oyo inspiration ezalaki epai ya banzelu bango basalaki yango bato bazongi normal mpo témoignage ezali boye biso fonctionnaka ndenge wana bandeko mosusu papa fiston tia témoignage na ngai mosusu ndenge kotia te biso fonctionnaka ndenge wana comprendre voilà. Yaya anti-poison ezali. Anti-poison ezali. Bandeko anti-poison ezali. À partir de l'année prochaine déjà. Donc, plus haut, alors, sommes l'anti-poison et que vous avez un côté et que mata, moi, mouké. Rappelez-vous, ce qui aura coûte cher. Bakondi, bakoti makambuyango, bakondi, balikozoa, politicien monde entier, balikozoa yango, et belia anti-poison yango. Okoye bate. Nani ozakala pembeni. Nani oya kosala o mabe yango na radio le collé, tout l'ingrato pende bino. Benga to en contact avec des anti-poison, ozwa anti-poison na yo omela mbuma moko garantie à 6 mois yaya. Pona talu muke 6 mois na yo. Don mbuma pona une année yaya 12 mois. Er yango yo. Autre loba qui t'a fait ça trop tard. Avant ba cimetière tonda, avant des malformations salama. Er yango yo. Autre loba qui t'est tolobi. Voilà. Et kenda kandengo wana. Yambo to peut le solo tika to survoler to panzampoke to développer à titre oh moni est belé na sommaire wana biso na bino et ya tant to lo ba solo awa to zala kala experte makambu o to lo ba ka ezali makambu oyo bino mo pesa kabiso bo pesa kabiso information bo pesa kabiso ma solo to le manzamba taka ka don na kat na biso ya koloba to lo ba kitoko yango esala ke to développer yango ensemble ya ce que Michel ko le kaboye ko vanda ka de taka commentaire ya moi commentaire pesa ka vila yo me ko finga kate awa zali radio ko kole ya awa to finga kate awa ba finga kate awa zala ka mutu ba argument yango moni ba message mususu to longola yango ba sirpuma yango parce que ba finga kate lobo makambo eza concret muninga lobi o sepel na ngote yakana argument oyo eko convaincre bato mususu est-ce que komi ekenda kandengo wana voilà. Yaya tebi ke ma ponono ko sala le 20 décembre et ko ndenge ko kende wala c'est comme si ko sala ma solo ba candidat 25 candidats président de la République na plus de 500 députés au Baropona bala soki combien ba sobe 5 000 sobe comme 500 ka Baropona ya course au pouvoir nani akobima na maté tout monde qui depuis la campagne électorale, il y a Mokonzi-Mboka, on ne peut pas se voir la face de fiasco. Abalaki bon aba Congo Simba qui pendant mala mutena éviter ceux qui va ko timbisaye sika babino il fallait que les gars pas vuru ce kimbangu pour na batsayo maboko. Ya ngoto moni tata Mokonzi ko to comprendre ta zongi lisusu na ba Congo. Mbala oyo akei kota la papa Simo Kimbangu Kiangana. Atali asololi alobina batu aye kosenga basunga ye le 20 makamwana et le calamiable ce qui a commencé la réunion c'est bon donc aye quoi accomplir et le quoi bosana qui la tour à liboso to ndenganini on ne sait pas landa Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi na papa Simon Kimbangu Kiangani na Nkamba landa papa Simon Kimbangu Kiangani oye Simon Kimbangu Kiangani oye Simon Kimbangu Kiangani oye Komoninga na ye kozwa mayele awa na ye kozwa mapamboli oyo lokola nzela eza polele bino bandeko na ngai ndenga natieli bino motema bopesanga makasi oyo papa aseni okolo ya le 20 décembre mozwaki kala na ndako te omoni lelo mbulebeki biso tozangi yango te ezala mpe bongo mokolo ya le 20 décembre mpo nalobi na bino banguna ya Kongo batelemi bazali kosaktive makasi po babebisa likambo oyo bakongole balingi basala le 20 décembre esengeli totelemela bango bamesana kobanga peuple bakosaka biso neti sikoyo baza kokosa biso baza mpe na bakandida na bango kati na biso ba 26 kandida
Tolobaki yango course au pouvoir Denis Mukwege après Kolobake Moïse Katumbi Chagwe a roulé pour to bayaki na Afrique du Sud n'a pas compris mbala moko abino Moïse Katumbi a commis candidat opposition na ndenge nini course au pouvoir. Donc candidat comme opposition azalité moi na zo benda na ndenge na ekenda kandengo wana est-ce comprendre docteur Denis Mukwege alobi yango ye a postulé ce qui a gagné aligné comme président parce que par la positionnement il a besoin de positionnement kasi baninga na ba pousser na ba population ba pousser pour ndenge ba moni makambo salaka lui à la tête du pays à cause de ma combiner na lingi a changé parce que pays na biso ça ne marche pas. Est-ce que c'est vrai ceux qui Denis Mukwege a côté na pouvoir a comme président lelo a satisfaire tout le monde veut bien parler, tout le monde veut bien dire. Est-ce que tant qu'on a à cause de la volonté de la population, les Kambouté, tu as dit que ça va être chance, mais vous voyez, ce qu'il y a à faire est de belé Bosunga. Oye, à Salima Mouké, à Kei, oye, on a continué, Timbo Kanabiso et comme la plateforme Kinshasa la belle et Kozonga Kinshasa la belle. Landa Bongo, docteur Mukwege, candidat à la présidence de la République, au micro, il y a consort Nabiso, il y a Sylvie. Sylvie. Que vous avez candidat, ce sont des étrangers, des motivats qui ont. Moi, les gens bah, Oyo, Penza, bah, Senga Kingai, Natia candidature, Nangai, ils ont un collègue, un professeur à l'université. Donc, ils ont idée, il y a un Congolais. Au moins, ils sont tous malades. Ils sont en coma. Ils sont en coma. Donc, ils ont emboîté. Donc, bah, tirer les choses intensives. Pour essayer de réveiller et à la moukapouaza na koma. Là, la ici, ceux qui te le Congo Penza, ceux qui ont la richesse sur tous les tu as maillé, tu as boire nous bazana Congo. Mais ceux qui ont une prison de Congo, ils ont pu s'arrêter des mawa. Côté automatique, ça a biso ba Congolais. Est-ce que le monde entier matissa wana? Na moment parce qu'il y a un ralliement. Ils ont pas raté que aussi la gaz. Décision nangai, les décisions et la responsabilité. Dans la zone position T, dans la zone le compte, ce qui le compte, c'est la zone le compte. Kinya et Zonga, Bitumba et Sila. Voilà la première mandat dans la République démocratique du Congo. Sauf que nous avons la première mandat dans maman ici, Naza, na projet à Kozalawa, et il y a pour ça la carrière politique. Naza a la mission Moko, Bitumba et Sila. Pour nous éviter ceux qui Bitumba et Sila, à ta problème au Kozalawa, à Kinshasa. Toti kalakaka na makambu ya élection na République démocratique du Congo pour la kotalisa yo Tala Martin Fayulu Madidi makambu alobaki bongo na Goma ndenge campagne elekaki landaye et puis to zonga. Ce jeudi, c'était au tour de Martin Fayulu de tester sa cote de popularité à Goma. Avec lui, la paix sera rétablie, car c'est bien lui le président pour qui nous avons voté. La paix, la sécurité dans la région, pour le candidat du parti SID, les promesses du président sortant n'ont pas été tenues. Il va même plus loin. Qui a amené les M23 ici au Congo? Tshisekedi. Narobaki ngone bandela ya tangu tuzalaki bana miketo bana iko kola nga bana ko mona kano ezana matiti mobenga ngo sinda na yebi soki na prononcer komba ngo très bien to na bosani kombo on ne sait pas o matiti moko be soki pe sinda soki pe nini ezana ka soki mutu ayibi bake na opa nganga pa nandi kuna okomona basi matiti wana basimbi yango ebele kotoyo basimbi ebele kotoyo batie boye o comprendre batie yango kale to bomono wana batie yango boye yego leka bana ko banini osoki sinda soki ngam na yibaki kangangai soki ngam na yibaki te tikangana leka olobi ndengo wana oleki yaya e salamina katanga epai wapi na yibite ndeko moko yibaki ba minéré soki ba ore soki ba diamant on ne sait pas non tout ça nini alors là la image wana moni sika mindele ba aliti mais tu que ba minéré mingi zalaka
ya mindele nde bashiraka makambo wana toyebi soki ezalaki écurie na bango moko alingamela baninga to ezalaki mundele to bachinois nde basalaki ndenge wana mais soki ezalaki bachinois mindele moi je regrette bokombalemele ndeko na bino te bokanga ye moyibi mpona bamindele bazoyiba biso ya yibi bango bino bokangi ye soki ezalaki na cadre mosusu là on peut autoriser oyebi ke ndeko wana batie mpena file indien batravailleur nyonso tout o aya alobi aleki o aya aleya alobi aleki yaya ekomi turi ya butu wana yaya moyibi ayebanaka kaka yaya balobaka nini baloba ona mabebe bakuta ona yango te ndeko oyo avaleka yoka maloba ebele le papa aleka kaka bala moko soza moyibi te abandi koloba abenir sinda mabe asala mabe yaya aleka bo akangami mbali bosonga kutu na kamwe nzoka matiti kanga mutu ndenge wana akangami na matiti lokola baseki ali prison break yaya tolobaka yango na ebandeli pe tolobaka yango tolakisa baémission ebele toyambaki papa ya Suisse awa aexplika comment est-ce que bandeko ebele surtout na bakongo toyamba bamama oyo baexplika biso bamama mikolo balekaka baexplika esalamaka ya solo mutu kutu alekaka mpe awa ke yaya na bango mpe akufaka na bakongo abongwana bango mundele aya kutu na ndako jour ya matanga ndeko na bango aye kotikela bango biloko ya kolia barevese ye ezalaka ndenge wana bato ebele na bakongo basalaka bato mwindu bakoma mindele lokola maseki ya topeoka exemple moko tozo illustre tozo talisa yo ngai epesi ngai mutu koswa oui c'est vrai mundele koyekola lingala mais lingala o bandeko bazo koloba moi sta mobali yaya tala bango malamu est-ce que bato basalaki bato mwindu te basalaki bato mwindu te papa oyo koko oyo na mwasi na ye bango basala 18 ans na cuisine ya Mobutu, ça veut dire que bango bazalaki mindele mais Mobutu so bango ba cuisinier ba bimela wapi na Chypre na ebité so ba belge to ba na mais ndeko asali bango interview et ça na mbongo na Chypre pa wapi balobi bazo konyonga batu mwindu mutu mwindu est toujours mal aimé partout ya ba image de kolakisa yo na émission ya koya et kolelisa yo to yebi que guerre et ça entre Palestine et Israël. Les Israéliens ont massacré les Palestiniens. Comment est-ce qu'ils font? Israël, autre Israël. Est-ce que Israël, Israël, il y a la Bible. Les vrais Israéliens, ils sont Congolais. Moi, je vous dis vrai. Il y a degré maltraité les Africains dans Israël. Et puis il passe révolutionner une image oyo sœur na biso avandi azomela moi ji so pe moi koka so manini juif pena ye o ba na chapeau pena awa abeni pena cracha wa boakeli bazo beta donc et puis mutu ko soa donc robela ngona émission ya liko ya wana pour vous dire que les Israéliens ne sont pas très basa ba tumala muté. Non seulement les Israéliens, ils ont bombardé Kuna, rasé presque 3 quarts de Palestine. Côté, américains. Les Américains supportent, donc ils supportent n'importe quoi. Ils n'importe quoi. Donc les Israéliens, ils à soutenir. Là, j'apprécie la félicité même position en Afrique du Sud. Afrique du Sud, noir sur blanc, on ne peut pas soutenir les Israéliens. Mais comme on la Palestine, c'est inacceptable. Ce que on va tout le monde dit human rights droit de l'homme est et mon bino peut être combattant. Si combattant, en fait, quand je parle de combattant, c'est dans la biso. Rwanda a un petit pays au Sahara, la biso. Pour raser bango ko na Rwanda ko détruire surtout o banini human rights roya droit de l'homme za pour africain noir na Israël roya te yaya to ko zonga la bandeko Congo pour sa ville mbote la bandeko Congo pour sa ville mbote na bino ba Rwandais trop c'est trop après Congo Kinshasa ba côte na Congo Brazzaville est-ce que ba dégâts ba Rwandais ba sur la Congo Brazzaville wana human rights réalité wana droit de l'homme alité to kozonga l'émission wana prochainement makambo ba Rwandais ba na Brazzaville papa bokolela bokomona ba Israélien bokomona ba Rwandais na Brazzaville Denis Sassou Nguesso yaya eri yango yebelaka otolobaki te tolobi avec tout le respect ils ont fait ça passe ya kosakana te makambo ya boyaya nazoyebisa yo mutu ali koswa ngai ya kosakana te mutu ezali koswa muswa
tala nanu bamindele oyo ndenge bali ko expliquer bango moko ke basali 18 ans et pas président Marshal Mobutu ba pêche origine bango ba uta ba bazaki na ba Congo ole ba ba na to ça bati ya ba Congo mais to ça to uta ki na ba Congo là il faut comprendre et on faut partager monsieur oyo peut-être au monde ke donc à cause à peine de konabino tam soupe ko konabino mama na bino mo akufa kala boye bakate ya kenda pa kufa bokunda nzoka akoma munde na Chypre akoma munde na Belgique akoma munde na France yo sikawa ayo kozonga peut-être tala image bien ya ngoma na kamindele biso bakokana mutu mwindo ota apela mundelo mundelo akokana mutu mwindo bondende ye wana landa image mais na nini na zayo na tawana makele zaki penda depo président Mobutu zaki makasi nani patron na yo yo obando sala epa Mobutu na Badolite Panayamo 18 ans na Badolite 18 ans asala aéroport na Badolite mais soko biso soko toye awa na Chypre bato mosusu bazolinga biso te mais bazobosana ke non te oui parce que bato mosusu na Chypre bazape bien te vraiment oyo alinga te ye auti Nigeria. You speak English. I speak English too, don't worry. No, I know. English, French, Lingala. Lingala c'est qui quoi? Lingala. Mais ndeni ti suka o yedango. Na Équateur. Ah, ok. Ok. Belge. Ok. Maillot de la. Mobutu azali kuibisa ata couple moko ya Chypriote ezali na ngai. Ata couple moko ya Chypriote. Yazali kusana na masuka jeki. Mais si votre temps se pose Mobutu a kufi après l'ende boyo zonga. Il y a kufi na Maroc. Na Maroc oui. So temps akima ki wana bino déjà bozonga ki na Chypre to. Mona yemingi na Badolite. So boza mos na mobali to. Boza mobala ngai. Moi c'est ngai. Ya solo. Azali boni. Modelo kwa Ghana banda 1960. Ya solo wala. Ya solo. Bobo tu combien de bana? Bobo tu combien de bana? Mibale. Baba mibale. Mwana moko mwasi, mwana moko mobali. Ya mos o ayaka awal bakalingala. Mwana nangai? Bubo kufanya ti awa aloba lingala bo. Mwana ngai ya mobali ya za buba ngala mingi. Okay. Nakuna yao. Okay. Na sepele. Bonne nuit. Bonne nuit, bye bye. Ya to kosola sika boy makambu ya saba salon de coiffure li solo o mutapesi yango. Yebora papa fiston beta li solo oyo mais kotanga ici que salamité s'il te plaît. S'il te plaît, papa Fisto Sikaboye, na zappe li sous na salon yango te. Salon yango ezali ya mutu ayeba ni makasi mutu wana ayeba ina monde entier. So natenga kombo na ye bokamu. Yango masolo oto betaka yaya. Masolo oto betaka ezali ko sunga batu ebele. Bandeko yo muto kritika rabiso o masolo ya lokuta o pena lokuta le kambute benga yango lokuta mais jure ko sala na famille na yo o comprendre que ça lokuta te est-ce que komi et que ndaka ndengo wana ya partager o taba j'aime telanga ba j'aime telanga ya tolindo si sa année oyo na 16000 abonnés kaka bon ça lenga plaisir to koma 15000 avant mais lindo si sango rapidement kaka doki tant to koma le 31 déjà donc to koma déjà doki na 16000 abonnés tant to koma na de 1er janvier to to que so 20000 ba moko pona to que likolo comprendre et que ndakande ngona merci à tout cas ça me fait plaisir na monique tout ça venant ensemble l'union fait la force d'ailleurs boyebi yango le collé
beta ngoli boko mokote de maboko comprendre et que ndarandengo wana voilà émission le quand même ma surveiller wala sozo le kandenge nini una o kala wala voilà et que ndarandengo wana voilà bande ko bana basano bokota kota bale wa salon tinde bango lien tinde bale wa lien salon tinde bango lien émission bandi en direct tinde bango lien bakota ndeko moi ça pèse du solo papa fiston ngala bale ko sana salon to la sala ka salon sikoyo na salon na biso tozalaki pena busy makasité mais to sala na biso siko camarade na ngai wana asala ka na salon na yebi ba ma salon de salaka musu bafuta ka salaire musu bafuta ka commission alors na yebité camarade abino biso ne aliawa to futa ka pena oui salaire et salaka nango mais ba prime to zo ka pa mo konzi na biso et pas patron na biso en tout cas ezalaka makasi ba prime ozo ngo combien na côté là on a dollar pour na comprendre voilà tout le kola salaire na bango de base ba futa ka bango $450 mais ba prime bazwaka ndenge parce que salon wana batu bayaka ya marque na marque ba musicien ba célébrité ba politique célébrité surtout tanga combo mukile kufi au moins après la fin du mois pena papa fiche toi par salaire au gros m'appelle $2,500 $8,000 ngo pena pour na taga salon ba politicien ba yaka ba to ba yaka akoka to pe suki ba tiklo pe ma type ya moi $50 au quand on suki pena au quand ngem na kitoko pena moi si pena ministre akablo pe moi $20 moi $30 moi $100 ça dépend donc c'était très bien et pes excité ngai peti muninga bino yaka la son na biso bi kuneza bina bien parce que muninga ngo ya ngai wana atamula bana na RAV4 vous comprendre ya wan via ka batute po ya za boye yo po de moza la boye te ya o ebité muninga za ki pena bien afanda ka pana bango alongwa ko afanda pana ye moko azape na mwana te biso to beta o besa ba jeune fille à moins de 30 ans est-ce que vous comprenez voilà tanga bengani nga sava expliquer ngapela ndimi na ngati papa fiston amema ngai a présenter ngai pepa ya boss pa patron na biso tel donc kolo salon ezarande ndeko oyo yebana makasi boy ça va le kamote est-ce que boka ngasuki oyebi makamba suki na makamba sole ba tester nga pe kitoko lo azaki na confiance pour muninga na nga déjà asala ka kuna na bandi pe na salon papa fiston na bandi pe na salon salaire na bandaki na ba 300 euros boy mbala mo $300 siko prime moi liboso ba fisto moi liboso prime na ngabne ki pe na bina $850 la sanction pe na 300 na ngala 1000 so komi wana pe na visa lia moi liboso deuxième mois papa fisto troisième mois ngala bima pe na prime na bima na $1900 donc la sanction pe na vi pe nezali awako vi pene zali awa mbala mo to fani jour moko boye na monika ga patron na biso ayebisi ngai pozo ki na biso parce que muninga na ngwa zaki lokola manager salon FC est-ce que avec ninga na kombo alobi non les alliés on est-ce que lobby boko après musala boko ko ya na ndako boko ya na ndako yo la camarade na yo abino promesate sikoyo camarade nanga ye akendaka na ye déjà kuna yo ka liso ndeko ngana mona normal e yo kele bela ndaka patron de ça c'est que data ndako de rappel ngani lobi nango papa fiston musala isili buka na bakino ye be savoir que patron bakito que de kuna to que do solo makamike peut-être pela mona o sala bien boy on dirait wana camarade to sangai on dirait nga fungo salon quelque part ndenga moni yo ma 3 mois oza kasa boy c'est comme si bali bati na salon soana na bi et c'est que ça bien donc ngapela que comme manager na salon soana ça qui to ko saka matin to que na epaya patron wana yebani ayebani ya kosakana te papa fiso otanga kombote te otanga kombote obanga na hotel otanga na kombote ayepe wana buto fandi champagne to lait en tout cas c'est bien après ko lia chiko boy patron m'a dit otuna ngai est-ce que yo lingaka ba reptile olingaka ba reptile babi reptile ba nyama batambula ba ni reptile za ba nyoka ba muselekete ko tanga ba reptile n'est-ce pas
oh non, non, on a un reptile, on a un reptile, on a un reptile, les reptiles, on a un bloc belé, qui on a un voilà patron d'autres, on a un bon, on a classe comme un reptile. Est-ce qu'il y a un nyoka? Mais nyoka na nyoka nyoka banyoka muso bazaka nyoka basoka batute bazaka nyoka ba spectacle na mona banyoka muso mona nyoka bana alati na kingo ya jaune ba osaka na banyoka mikende ngwana wana isaka na ngo bien bien solo OK ça va kanga maboko na yo sala boy papa Fiston na sala boy mena ebiti papa Fiston nzamba longola kinga iko banga ndeko moka pesa yi témoignage awa Lise Amanda Matumona mbote na yo la pointe noire ya betaka di solo témoignage onde nzamba longola kaye kobanga ya makamuso sa dans la vie soko zo banga diable profita na kobanga na yo longola kobanga sambela ka nzambe alongola ka peur kobanga na kat na yo ko affronter makambo bile papa Fiston patron ebisi na sala boy na salibo la ka ngamisu na kangi misu to so longola kola na ba jeko tu aimes les reptiles, ça va, quand on a mis sur la canne, on a mis sur la canne. Beaucoup de gens ont mis sur la canne, tu as la tête de la canne, tu as vu, tu as carte de la canne, et là, on a bougé la canne de beaucoup. Pas beaucoup de filles, tu as vu, mais là, on a bougé la canne de beaucoup. Oh! Aïe, au fond, ça va, tu as vu, nyoka pena ya mwa mukena di boko nanga nyoka ya pembe. Nyoka ba lu boko nanga bu. Oh! Aïe, on est reptile, on se pena nyoka wana. Papa Fiston, ko bange na elongwa kinga na bangite na bi. Oh, nyoka za kitoko nyoka ngwa. Mais na kati je me suis dit mais comment est-ce qu'il y a mis nyoka na boko nanga bu? Donc muto za muta mystique. Muta mystique. Natala boye papa Fiston, muninga na ngai gérante patron bon après patron ezalaka ye. Autre nagi wana akoyi na se. Akoyi na se. Oh, akoyi boye nani? Ay mais tala muninga na akoyi ya ozo occupé été. Ay si atuni patron so atuninga yo za nani? Abina za nani na ndeni? Abi ndani yo koite. Ndani yo koite. Abina ko na ndeni sasa ni. Papa Fiston nazo banga yete ko banga zate na omononga normal. Ndeko boka betaka di solo awa Lise Matumona mbote na yo oyo balongola kaye ko banga pa nzambe aofa na mutu aza na misala mabe mais azo banga yete. Azo banga yete. Papa Fiston ko banga ezalite. Tango na tesuko be nyoka na suko limu na maboko na ngai. Muninga na nga kao. Tango patron atuni ngai. Yo za nani? Yo ko ite ninga bi. Naza na ndina nazaka mutu normal ka 7 ngwa. Muninga na kweye kala batu awa. Ye akweyaka te batu ndo kweyaka mais yo koyi ninga bi moi je ne sais pas. Pas Fiston dans un clin d'œil. Ndenge sala ka muzaka kangira mido. Sala ko na mission sala ka bu pa na fungona bisu boy. Patron na biso wana abaluki nyoka na yebite soki abaluki nyoka to akimaki nyoka ye to nyoka za ino maboko na ngeza kiora yebite akangi sikoyo camarade na nga wana gérant na biso wana na musapia suka ya likolo abandi ko mela ye makila azo benda makila Papa Fiston nazo mona yango boyi. Ya maso mususu beta osomo lokola fiction te réalité. Papa Fiston ndeko atanga ko salon wana soki na tanga ko salon wana na tangi ko salon wana na pesi ko mutu wana mususu ba oui eza ya solo pardon eza ya lokuta ya salon wana ba plein moko esalaka ba mikonzi ba ya to beta di solo ya salon awa tangi ko mutu te totangi ko mutu te totangi ko ya salon te to ebisi yo esika salon zalaka te to lobi pays te to lobi ka ndengwa soki yo moni ke ezali yo ezali histoire na yo et que lingo ya ko recadrer c'est pas un problème benga biso Papa Fiston maliko ta kai kombote mais lisolo ane kendeli wana ezali lisolo na ngai eza bongo te ezali boye to kopesa au micro kuya ko finga te est-ce que komi
Maman Marie-Thérèse na Belgique, mbote na yo. Ruth Ambamba 001, mbote na yo. Mbote na yo Tijon Lushombo ya Maman Franc, comprendre hein? Tijon Lushombo ya Maman Franc pesa mingi, mbote na bana Saint-Charles Luanga. Bana Saint-Charles Luanga, mbote na bini yango uti pa Tijon. Papa Fiston, na mboyi nyoka wamela makila. Pa muninga na nga kao. Et c'est là que ba 2 minutes té. Na éviter que se passer bou, na moni patron a misu mutu, a comme misu yemo mutu. Non on la filmer en un clin d'œil. A comme misu mutu abino oui, ngaza kana besoin ya makila ndengwana. Na melaka makila ndengwana pour ça et faire vivre ngai. Sikoyo muninga na yo oyo ye aila nga ba findengwana ba travailler na mena ba makila ndengwa ndengo mala ndengwa fa boko ya kao boko ya kiwana falagi na mena ne yo makila mena comprendre te yo zanani ndenge yo okoki koko ya te ya kona meli makila na ye yana un problème te makila ko bota susu papa Fiston nazo banga yete tanga sikolo bandengwana muninga na ngala muki oboso mutala muki ekola. Et ça les moi trouble. On est en paix crise à émission. Na où tu qu'est-ce qui se passe? Papa Fiston, a joué ça qui n'a ya même balora bimina epsi na benga comme OK wapi. Ali ata olobate abimba mona porte akei. Na landie mbango kimia akei. Nathalie Bolami mais qu'est-ce qui se passe? Ngape na bimina ngai. Papa Fiston, sans kobanga. Na bimi pe muninga na ngawana. Tanga bimi na landi eti na ndaku na ye parce que yene ali wana ana mutuka te toki na mutuka na ye a démarrer mutuka kei ngana bengi taxi na kei na kuti esiko na ndaku azosala ba valise na ye akanga ba valise na epsi me yo okanga ba valise ke wapi ote en tout cas ba benga na famille et pas mana biso il faut na kende et pas parents na ngai na sama kama kusona bango ba kamune osona ba parents na yo. Siko musala za nini? Oh non, pour me ate tika na musala to. Ngala ko tika na musala ndenge nini? Yo mutu menga na musala wana. Bon, yo na no menga pa patro kuna, makambu o eleki kuna. Est-ce que yo e marmo eleki kuna? Papa Fiston na solo balende azo yo ka kutunga ite. Oyebi ke akanga valise na solo ba yo ka te. Ala solo ba atikinda kuna ya bimi, a demana mutuka akei pa na bango. Ngako bange zanga ipeka te. Na zonga pa na biso. Na betela mama isolo, na betela place isolo makambo eleki kuna. Papa, mama bomoni mutu entel ka mutu mona na TV wana mutu a star oyo kolo salon wana o bafuta kabino bokoma na mbilo ezande boy est-ce que yo mon mama na mon na misu na ngai ndenge en fait ndenga baloka nyoka na monité mais en un clin d'œil. Soka mutabeti mitura bo te beti ka mfungolo bo na moni nyoka yena mona ki susuti to roba nini eza yeto yete na hebite quelque temps après kaka ndengwa moi distraction azongi mutabino ya melaka makila ndengwa na pour azala en bonne santé pour vivre pour makable kitoko bato mokili makambo minganga na lelio mama mokili za makambo ya mokili oyo eza na makambo. Est-ce que tu les loyaux ko envier batu kaka? Tu les loyaux. Yo envier batu. O ma sana ota mana raf 4. Ya o eza di solo ya bino batu ba salon hein. O papa Fiston apexe ki biso to sala ba salon batu ba yeba na te, na lo nengo na te, na beteli o ka di solo. Salaka angele. O salaka na salon business ya patron italiote. Qui na salon sala musala na yo, joa prime na yo, joa salaire na yo, joa commission na yo, kamunu ko suki wana. E ko mate ko yaka na ndako. Na lobite ke ba patron nyonso tu ya salon, so ba bengo na ndako ba komelo makila, tete, no comprendra bien te. Na betelo ka li solo pe peni. Papa Fiston, lobi nango. Na benga téléphone à camarade nanga ezo le kate. Na benga téléphone à camarade nanga ezo le kate. Oh. Naiba parana bango. Naibi esika vandaka. Na kende kuna tuna kende te. Na kende kuna tuna kende te. On ne sait pas. Na tuni maman na biba bité au kende te tika wande ngwa. Siko musala, papa Fiston, banda jour wana, ça fait 5 jours yango na kepe musala te. Na kepe musala te, patron pour benga ngate.
c'est vrai na benga ba collègue mususu wa singa no muninga na ngwana pe azuya musala te donc biso mbaina ye musa ndingwana à partir du wana ngana ye pera de solité ngana ye na de solité siko tango eleki 5 jours mama na biso akenda siko epo ba camarade na biso wana po tout ça ba camarade ba parents pe ba sala ko moye balate ça va mama leki kuna boni tuna kinga nazali ba mona ntena mninga na ye konsonde microbe mama wite kinga nazali awa oui ça fait 4 jours akenda ki na mboka moi premier famille za kuna akenda ki na mboka pona baso makambo ya famille akenda ki mboka ça va les kamouté tant maman ya ebisingai on a compris que peut-être na éviter soki ba benda ki échange wana soki pe nini on ne sait pas soki pe muninga na biso abane ko sacrifier ba camarade ni surtout oyeba ngo on ne sait pas mais ya solo ba camarade o ba connaissance o teba na bango o ba zaki close na biso mingi o ba sala pe na salon wana mais surtout ba vini bango et comment ka moi de le c'est comment ka moi ndenge wana est-ce que pour la mona kite papa fisto est-ce que amema bango kuna te ba mela bango makila te yanga ko so onde ngona te on ne sait pas biso lobaka o ba esibiso o ba esibiso te to lobaka te voilà tala li solo et sukiwana papa fisto muninga nga bala so to sola te eloko moko te na kana pesa no te je préfère na fa na kana ndako kenake na salon wana ona moni ki mona meso na sepeli kaka po nzambe alongola ki ngai kubanga wana papa fiston tango lobaka bane la kabasalaka basalaka ya solo na ebité soka mela nga makila jour wana na nga na kufa kuna na ngosa nini na nga ko ma DDC on ne sait pas papa fiston beta di solo oyo pona epeigner ngo lobaka bande comme susu ya di solo na biso esuki aw été ya bino période de festivité ya ngoyo esika basala bla busy et banara 5h outi 22h basaka debout salo wale za plein ba tout plein est-ce que mo cause dango amela ba makilate na ebité tout suki aw merci na Chris Larise Pelende réalisateur de l'émission Oyo yena assistante na Winnie Larise Pelende merci na Claudine Larise Pelende la fille à papa zaki bona script en même temps la lumière nous surtout on a sous la coordination il y a Mamari Naomi la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbure ni virage ya portez-vous bien. Merci à Michael Josh, sponsor de l'émission Oyo. Merci à Genesis Hotel. Merci à Yoram Pilipili, Yoram Tangawisi. Merci à Bande Quantique Poison. Merci à Maman Charlotte Caputu, la bière officielle Yaba Labino. Yaya, autant la biso, ceux qui ont dans l'histoire Robeta, Robesa, Benga biso, Totinda biso, audio, Toko Bete, Mokarandemo, to Bete, ceux qui ont autant à combo, autant à combo, ceux qui pour boy, autant à combo. Comprendre, c'est que bien. Partagez. Aimons-nous vivants. Chap chap! Et tchara! Kasi ya moto développe pas titre Ozali Kuna Liboso, Tika, Torbano Boy. Yaya, sponsor na biso ya Sika. Michael Josh, au moment où il va montrer, montre à Michael Josh, marque déposé à moi en Mboka. C'est-à-dire que ça va aux États-Unis d'Amérique, bandeko. Donc, Mikolo, biso la radio, le collègue Kakaboui. Yaya, tu vas changer, va montrer le rôle à film. T'as là, va montrer, yango. Va montrer Oyo, et outil États-Unis d'Amérique. Et pas un sponsor na biso. Yaya, tu vas changer, va montrer le rôle à film. La radio, le collègue. Là, tu as 4 amours, on a sachet Sikoyo. Mais là, il y a un boto loba. Tokate yango na ba sachet yaya o sponsor na biso ya mikolo oyo to lingi bana ya mboka yaya yo biba kala na mboka oya na mboka ba paya ozo idéologie yo kaka bilamba oui c'est vrai que là c'est ma bête mais idéologie no créa pour la mboka tala mo la mboka Mike George Mike déposé na ye bo moni yango montre là ça qui yango wana radio le collé ye a commis deuxième sponsor officiel après Maman Charlotte Caputu. Mike Josh, ils allaient marque déposé à moi na mboka, aux Zalakaboro na États-Unis. Et Zaka kaba montre était bandeko. De bon monde wana. Mike Josh, ils allaient ba t-shirt, ba chemise, ba polo. D'autres exemples, na ba soulier, ba sapatou. Kaka de boîte ba griffe, so griffe songolo pakala. Chiko oh Mike Josh. Pour aller encore plus loin, pour faciliter bana ya mboka, bana ya Afrika.
Mike Josh a un partenariat, tout actionnaire, actionnaire na compagnie Visco. Baby Visco c'est une compagnie wax hollandais na Hollande. Yaya talandenge mwana mboka liko tombo la bendele na biso na mboka ya bapaya. Mike Josh. Donc bino bateka ba wax hollandais, super kingal baso bango na cher. Commandé yango à partir à Mike Josh. Numéro ya ngwa to tell you baga. Numéro ya ngwa na bo benga Mike Josh direct. Benga Mike Josh direct. So ki bongo le kate benga biso na radio lokole télévision déco. Yo to ko tia en contact na Mike Josh. Bande ko na boutique na France, na Belgique, na Espagne, na Kinshasa, na Afrique du Sud yaya. On a besoin de faire une boutique à Mike Josh. Pour ce que nous avons les billets d'Afrique du Sud. Ah ouais, on a mis une sous au comment on a courant de magasin qui a combo. Alors, il y a ce que l'union de la Moutali Bosso, il y a que faire un magasin à combo à Mike Josh. Il y a moi la mboka, benga Mike Josh à lui, on peut benga sur la radio le coller. Yaya, au consomme montre, au consomme super wax hollandais, au consomme soulier à Mike Josh, ba chemise, il y a bien. Tola takabana mboka Mike Josh ya kutu na biso doye mishokoto combien kutu mishokoto c'est que bien Mike Josh. Donc à partir ya lelo congolais nyoso tout africain nyoso tout mwana mboka yo zali fan ya radio lokole ya benga Mike Josh. Tout ça là est fort ata fan moko ya radio lokole zala eloko moya Mike Josh parce que Mike Josh a son supporté télévision Bino, a son supporté programme Oyo radio locale. Tala. Donc changer na film. Comment ma montre yé, ba polo et yé, ba t-shirt, ba soulier ya Mike Josh. Donc Longonia ezonga et pas moi na mboka Mike Josh. Kuru doyen Michokoto, combien c'est que bien. Donc pour beaucoup plus de détails, quand moi je changer ma montre dans l'émission, le Mai, Mike Josh, Marga Moko, on a un problème nous les Congolais. Tolingara ko la griffe ya bapaya. Ta sika griffe ya mwana mboka, to tombo la bendele ya mwana mboka. Ba konzi, bote na biso na Congo partout. On a ta montre kombo nini. Là ta montre Mike Josh. Vous voyez ngai? Ya mwana mboka. Est-ce que différence ya bango? Biso bango différence yena. Bo combien? Mike Josh. Benga na lombango, oza na boutique. Oteka ka nyoso, oba oteka marque oyo benga. Oza na salon de coiffure, koto oza na suki, koto ote moi étagère moko te rabloka Mike Josh. To supporter ça pour tout supporter mwana mboka. Voilà, o to loba kité, to lobi. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Momoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans tiko mata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324
85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka.